Maman Kandi Belle-Vie. Belle-Vie, ma copine de dedans. Ah, il y a Penza. Non, boy, attends. Tu le nouveau y a pour la Belle-Vie. Non, boy, attends. Voilà. Belle-Vie, mon tastaliki. N'a joué maman songi, n'a joué fille à songi. Tu l'es là. Dans un tournage à Belle-Vie quand. Vous maman linga na longwa rango. Parce que wana za maman. Na koli. Les appels na bande comme subaza na kati ya kuba miti ya mabe. Des carrés. Obi babiso ba muchopi o, to ba tmo boye, ifato za ka bien na bato. Obi kinga ba isoki nga na zaka na aka nzoto ya nzambe te. Nga kare na ngosila. Ba liba mabina nga de fama malinga. Mais maman aside ki maman ko azana droit aussi kata ke mwana ye. Maman ko ko sili ka maman sili ta sili. Mais lenga mona vandisi na pesi tempo pa maman. Mama yo kanga. Maman na yebi na lela carré. Nga rosio. Yo moni balbara quel que soit le malheur est bon. Lela. Azomona. Lelo batubeli banga babisa. Vina nga na maman linga. Maman linga za maman nga. Lelo to sala les anciens. To le cas. Nanga ya mabiso. Ba rési. Aya mabiso. To sala les anciens de Tolinga rosio na pisa idée to sangana. Na sansi ba komele nyo se kala maman linga ba maman kambu to sala loko. Zana okende papa. To sala loko lelo to pese loko. Et pas maman linga. Ce qui lelo yonga rosina zaki mabe maman linga ngobo ya deja biso. Maman linga ozana ngate. Maman linga zana ngana groupe salongo. Ndeko nanga dikapu ya ande konanga. Na yebi biso to lekana toli mabe zali dikapu ya koloba ngate ke na ndako na ye moko famille na ye libota na ye matata ezanga ezala. Mais pourquoi ya kolekaka na TV ya koloba mabe ya maman linga? To boyi te ngapi na mabe maman linga pa salanga. Ngapi na mabe ngapi na sala pe maman linga. Parce que des époques, oui, oh maman linga pas ngana sala maman linga mabe. Parce que toi abatu. Voilà. Mais na rôle quand na TV, na rôle quand na TV que maman linga pe aboya nga pe Rosina jouer na ba film. Na boya ngote parce que ça na boya ba baza ba comédien ba oloba. Maman linga aboya pe Rosina jouer na ye. Na isa maman linga sanga na ka mwana. Na saki mabe. Na nzimi mabe na malamu. Maman linga sanga. Maman yoki abengi bana. Rosa esenga bolisa pour mamite et ça batoyo osala mabe balongwa mama linga longola bango azomona ngapi no linga te mama ala ke DiCaprio no linga ngote parce que DiCaprio pas ande konanga mais na sens que DiCaprio c'est déjà soleil na mama senga ki DiCaprio si mama limbisanga mutu loka DiCaprio to nga Rosi muchupio nga na vanessa mama linga senga pardon na kosi voilà jamais il faut maman linga ngai ne funa bana mama linga bolimbisi maman limbisi nga maman makambo nyeso eleka maman na ka moto na lobaki parce que ba chroniqueur ba journaliste ba lobaki na maman na lobaki mais na mwana yo kasi nga lobaka te na loba pe maman linga makama salanga maman linga pe salanga boya ko jouer na ngai pe major na bomba ngote maman bino jouer na muchupa za mwana mabe major ko tia muchupa na film te pas succès vous maîtriser succès te blé na lobi pa maman. Mais les majors n'ont pas comme au respecter maman na te et simbate na ça OK maman na makioni maman na ngolote et maman limbisanga maman na leli maman au moins te que to bimisa ko maman linga mabe ya eso to zongi pe to bimisa maman linga mabe siko batbalo bani ki maman linga za mutia mabe DiCaprio za malam mais DiCaprio peut faire la perte to visa est-ce que na sala maman linga pe mabe ni on a sala maman linga sur aboyanga na jouer. Et surtout ça rétrovisé. Oui. Maman linga, je ne sais comment maman limbi sanga. On dit DiCaprio ngana yebiti alongwa na toli pa maman linga, ezali pa makambo ya espoir. DiCaprio zana mwasi alinga na groupe ya maman linga, obiso tezaki espoir bibi chez espoir. Voilà. Babota na petit prince, moi na DiCaprio ya mobali babota na espoir, azaki artiste maman linga. OK. Bakabwana déjà kala DiCaprio pe ko sa chemene abali mwasi na ye. Makambo maman linga ndeko koloba ngo pexera bolingo na kati ya groupe biso to yebi consigne maman lobaki mais bon les basali bolingwana ya bolingo nzambe soka lobike ngana olingana mutu boy ata maman linga lobi ata mutu lobi soki nzambe tabe tozala bolingo monsieur comme na rabiso na vie nzambe lobika bozana mutu wana misu 5 4 3 ans 4 ans bozana été aux gens bala robala yo yebisa nzambe ke pourquoi ça lengo non. Ceux qui ont mis les gens bandana bango à des vergers et pour moi c'est bandana yé mais yo tem to balié voilà
ngape mobali mususu nga na banda na ye mais ye te mtabalinga mais abali moi mususu a voyager passer makambo nyonso na makambo nyonso na vie na biso faut tiaka virgule non point. Effectivement, c'est très capital. Likapu yo likambu oyo suka so tia point pa mama linga ye moko mikanga mama linga za mama voilà. Comme si ba mama Chako ba mama Bipendo ba mama Pembele ba mama Boka ba mama tout ba mama Nzita c'est que le bébé or le mama bien ba mama Nzita ba mama Bipendo ba mama Chako. Si je vis dans ce corps, ce n'est plus moi qui vis, car Jésus en moi, c'est l'espérance de la gloire. Je peux vivre sans toi, loin de toi je suis perdu. Je veux être ta demeure, oh oui, pour toujours. Entendre ta voix à chaque instant, oh oui. Je m'offre à toi, je t'appartiens. Merci d'avoir choisi Exemple TV pour vous informer. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Ça dépend là laquelle vous nous regardez sur Exemple TV. À la présentation, c'est votre humble serviteur, Adé Carré Bachir. Je vous dis un grand merci. Un grand merci à tous nos abonnés. Vous êtes plus de 36 000 abonnés en train de regarder partout le monde. Je vous dis un grand merci. Un grand merci pour vos j'aime. Un grand merci pour vos commentaires. Pourquoi pas vous, quand vous likez nos vidéos, ça nous fait énormément plaisir. Je vous dis un grand merci. Un grand merci à Barézi Baz, c'est lui qui assure la coordination. Merci à Dé Yomaf, celui qui est derrière la caméra, son image, cadrage, tout. Je vous dis un grand merci. Un grand merci aussi à celui qu'on appelle le Dreamcast de l'ISA, M. Chaya Batadi, la partenaire sponsor officiel. Merci aussi à celui qu'on appelle Papouche, Eric Kabongo, les codes. Merci pour tout. Je dis un grand merci à Maman Jojo Loupé, tout, Siara Bitota, dégâts matériels. Merci à tout le monde. Mesdames et messieurs, comme vous le remarquez, dans cet endroit que je les transforme en plateau, j'ai le privilège et l'honneur de recevoir pour vous, pour la toute première fois dans mon émission Salon des Savoirs, de recevoir pour vous l'artiste Mucho Pirozi. Elle a disparu à un certain moment sur scène. On a voulu Koyambaye le nom exemple TV un peu pourquoi disparition naïe parce que vous avez déjà l'habitude vous monnaie déjà dans exemple TV avec Barézi Baza mais aujourd'hui dans facette Moussou soit respecté parce que disparition pourquoi peut azongi pe malamor on a succès malamor tandis que ba bazor au pelamaka c'est au bazo basa la même style déjà qui est pas à s'imposer dans le moment où comme déjà disparaîtra qui ba tout bazo qui derrière relève à combiner sur cette retrouver c'est déjà Rosie bonjour maman Mucho ma belle Barézi na bien combien de fois Barézi na bien la caméra combien de fois hein Barézi alvio Muchopi bazu succès bazu place nanga ah non putain Rosie Muchopi otika la Rosie Muchopi omoni o isa chaîne nanga Barézi ande konanga mon pote otika la Barézi exemple TV nde makambo si bobenga parce que boyebi le pourquoi bobenga voilà effectivement ya bon c'est maloba décarré décarré loba bien Muchopi otika la Muchopi voilà exactement moni ya YouTube na ba réalité za makambe belé OK c'est ma réalité makambe belé moni mutam tu ana façon na a rozone si décarré na mitu décarré pela na YouTube ba ko mona chaîne ile ko tute ba mona Carré News TV ozo comprendre ndenge biso tozali Muchopi asala théâtre asala maboki o ba babenga maboki Muchopi ba Muchopi babini ebelé babini ba kombo ce que Muchopi te ba kombo ebelé o benga quelconque o bazana kati ya YouTube na style de jeu na yo na style na moto na sila na nani ndeko na Mimi Kabongo na coquette na Rosie Muchopi na zana nani susa zaka chou Marina Laba non Belvi Kandi non na ebite nani azoko ba to belé mutam ana Carré na ana Carré na ye ya faut yeba ngo babiso ba Muchopi yo na ba musu ba sepela te ndeto yana ba mondo yo balingaka to kufa tozate mais nzambe na bolingo alobi que non Muchopi faut épater attends 2021 les Carré 2021 batu misusu ba sakane ba esprit na biso Muchopi abota Muchopi ya bala Muchopi azana mboko te asala su musala théâtre te boko ça voilà Muchopi ana kin makila Muchopi zana kati na ngai musala na ngai ezali arezana kati ya nzoto na ngai mais ba etufenga ba saka na nzoto ya Muchopi merci beaucoup maman Beldi Kandi Belle Vie TV Belle Vie TV babi Kandi babi maman zala umela babi tu as deux chaînes Belle Vie TV na Kandi Star
Nulle part ailleurs. Nulle part ailleurs. Je t'aime beaucoup. Yende mto osala muchopa zala nde ba chaîne belé ba ko découvrir muchopi. Moi ba muchopa ebinga. Des carrés. Et ana ba muchopa ebi Rosie muchopi. Voilà. Et c'est Rosie muchopi. On se to tiena chaîne mso epesa makamba. Mais les belles va bi Rosie sakana nango. Ba on se ba yi. Tala bino exemple TV. À chaque likambo ya bo tika ndiko na mete pa bo wiki ba boni na nga famille na nga bazar. Bazar. Osomona. Voilà. C'est simple bandeko. Tout ça li anena na décarré lelo au manga to yinda ngana lelo. Voilà, et yinda ngana lelo to solaka comme ça ndé mutuka bébé. Dis-nous un peu à disparition na yo, qu'est-ce qui a fait que on a sauté la télévision pendant un temps? Non nazala qui papa. Mon chaîne YouTube. Ba rotar ba chaîne YouTube to ça taba 1000 $1000 hein. Mais ezan na ba chaîne oyoyo. To bandine na pese exemple TV eye. Abandi chaîne sika abinanga Rosie Muchopi yaka to collaborer Rosie Muchopi ayi a Rosie Muchopi apena batuna ba joli wayelo asana batuna ye osoko ba Melding Sengo ba Frankie Congo ba Marceline Kigoma ba mi ya Pepe Ras non zo batunanga to kumba na bango siko entre tele Rosie azu batuana ba apena na gaz te mais ba mona ka Rosie ba mona kaka na ba mona joli walelo batona ba na gazité mais batona sikoyo ba na gazité mais bato ba otala et répondre na décarré. Voilà. To ça to kuma na décarré parce que na minute les muto commenter que décarré la ta kitoko. Décarré joua kitoko. Nga muto na simbi sena ole décarré na ba fan fona chai na film. Fona chai. Rosie Muchopi pasan abunga. Mais batona le ba otala ki décarré. Mutu kingani boye. Au réveiller sous mémoire na bango. Yo kate wana batusko mutu ngani boy même batusko ba mo bosa ko Rosie Muchopi. Voilà, OK. Ba ko mo ga décarré décarré sur poisson té décarré nana ngasu mo balé azu mo sa décarré ozo ko pas décarré nanga so le ba mo na ke film na batusi nga décarré Muchopi akenda wapi abanda kala et puis si ba tout monde ko ma pe filmer Mapala. Si nous avons c'est Rosie Muchopi. Merci beaucoup na bato news bazu chance Rosie Muchopi na YouTube. Maman Kandi Belle-Vie, ma copine de dedans. Ah iye penza. Na boyate. Ti le ni boya pour na Belle-Vie. Na boyate. Voilà. Belle-Vie mutasali ke na jouer maman songi na jouer fille songi. Ti lelo. Nous avons tourné chez Belle-Vie quand na minute boyeko zo tous en plein tout temps pas na village ya nani il y a village Panda et pas les Ketchou non tu n'es pas les Ketchou mais tu n'as bien non babi boya exemple TV barezi motunanga ndaku famille atika ngati boya tout ça là ba libérer ngala ça na bino mission YouTube e botami ngene ngolu YouTube e botami ils belé mais tu sais ba valeur à batuté mais batu ba zo ba valeur na biso ba artiste ndé ba obenga so na filmer tala mutlo ko andé c'est première dame Mabika merveille Mabika première dame à considérer nga le mari pas Mabika Jodette wa yikwa TV Jodette maman Jodette wa yikwa ma copine a olembanga na biloko nae non moi ba ena ba chaîne belé to pesi na pesi papa na ngai papa na ngai nini HD Lokole TV papa na ngai Johnson Mouya papa na Lokole na ke sous na pa ya na mama chérie obozo filmer kitoko et pa ya Daliana Bope o mutasimi ngo papa Kowe Michel na Chege Nico au moins que batba considérer nga mais na ba chaîne mususu to travail na banka comme ka batu ka to sala émission il n'a perçu to sala émission ma pesi ngambo na ngai na tina poche mais musala aro ba considérer nga été ya moninga lelo yo décarré tika na loba yo mo yo kaki ba lobi ba bi Rosie au sali ming na ba chaîne YouTube mususu ba futa loté merci ba pesa na mboa bande comme sous boy ata lelo nga na bengio mukolo chaîne na bengio au travail mais tous la même esprit même équipe mais ce qui lelo yo mutu moko akomi ko kena Muchopi mabe nzambo pambola bisote voilà effectivement nzambo pambola bisote parce que nzambo azaka nzambe honnête alingaka transparence alingaka juste alingaka te ba 12
quoi peut-être ba 12 pe l'équipe moni qui m'a cassé tricage Rosi Muchopio ba bazo étouffenga Muchopa ba ibi Muchopa CD ya kala tu vois ça il faut de beloko ça dit c'est non ba ça ba c'est bon ça les lots ba pesi merci na YouTube atanga pe merci na YouTube tu merci na CD tu merci na YouTube merci na YouTube CD d'être l'équipe comme ne top à YouTube merci na YouTube parce que je dis que CDT YouTube et CD car YouTube mais nga le non na ibelate le na leti ba propre boy YouTube poto voilà YouTube na bomba ngote na lati ki toko biloko eya ezo ya bana confinement ma babi Rosi faut ozo kaka quelque chose Rosi faut zobo YouTube pa ni ba moninga ba théâtre na zo épaté rôle nanga ki songi ba rôle nanga ba show ba zo monanga ba Cardozo ba Natacha ba zo monanga ba tout par-ci par là nde esali bango ba Fleur Bango ba Pecos ba Nico Shek ba zo tiangai bazo monanga na zo jouer na batu nde babi nanga Rosi aux artistes ti bino bolandinga ya bobesenga Rosi photo sana émission parcours Rosi YouTube non niveau ezo mata ceux qui ezo mata te bobenga ngate na le baki na ise bino ngabi émission pampa na osati photo c'est l'émission OK ils ont actualité nde boye pa na ngai na bi ki ba réponse ezaka papa actualité na nga na bo yango te mais il faut botel ça rappel batu ba fa na biso ba dinga biso na exemple TV bolinga ngai Rosi Muchop mais ça bazo étouffé biso faut le bango OK on appelle le coach tout ça semble être que tu as ebisi bino nana kuna question Muchop pas na succès mais bato ba étouffa rabino net si Muchop na ngai étouffa na théâtre tuna le kechu tuna le kechu Muchop dans la plateau tuna le kechu parce que ba réponse et tout lenga na olata na tu ko tourner ebisi Muchop boy na boy oyebi ngana bino to kamwe le kechu bomba ta lo ba vérité Zoko pas tout n'est pas les que ko bomba te ngamo pe na yebi ke nana batu balinga te ba osepela te balinga ngana vanda na senga kaka mais simba te basi na mibali ba simba te o bazo succès na YouTube o bazo la succès na CD quoi bazala na succès ba na YouTube parce que me te mabe ba benga bango te bakangami le loko moko boye bakangami ba chaîne moko boye ba tout monde a tout ça Muchop ça nini Muchop soka ye abote na biso succès non ngana banda kala ngana na batu ngana ba fin na ngana na batu na ba linga Rosi OK lelo atanga na tourner te lesi ba papa na ngai Freddy Mayala ba mama na ngai Titi Kambulu OK na senga te ba bi ke Rosi azana kati mtema na bango là na profiter na pesa camarade na ngai champagne bianga ba tu kufela papa na Belgique na Paris champagne na benga zo lela na si champagne ngapi na ze prouver na kufeli papa leki na ngai papi alanga famille ungenda tozana day na kufeli mama bokilo na ngai mobile nanga kufeli mama na ye nazana matanga melo ka musala o naza kuna kosepesa bato na sa ko boni voilà non sepesa bato mais avant to zonga na les solo ya bato balingaka épanouissement ya carrière na hote nazana question mo ba photo tous éclaircissement na ngolelo dis-nous un peu qu'est-ce qui a fait au Longwa groupe ya mama linga au faire par ce souvenirs pas au émerger à mingi na kata groupe on va te ba découvrir peut-être na kata groupe Toli si me trompe pas Toli mais il s'ala un moment une absence un peu disparition dans la télévision aux les cas c'était dit à quoi groupe mama linga na Longwa rango parce que wana za mama na koli les appels bande comme sous bazan kata groupe ba miti amabe décarré obi babiso ba Muchopio to ba mo boye ifait to za ka bien na batu obi ke nga batu biso ki nga na zaka na aka nzoto ya nzambe te nga kaya na ngo sila ba luba mabina nga de fama malinga ba luba o ke nga bana mama linga to kapo na ba sara ba toucher ba rabi ba kowe ba mini ba luba o ba kowe kuluba mais là maman a silé qui maman ko azana droit au silika ta ke mwana e maman ko silika maman silika mais là nga mona vandi sina pesi tempo pa maman yokanga mona mona maman na yebi na lela carré nga Rosio yo moni balbara quel que soit les malheurs est bon lela maman yebi lorote maman maman jol banga yo le maman na yebite ouais abengi rabi ta Muchopi alobi boy omoni musalo le to salaka car na sala émission za monde ti ba otalanga ba musupe Rosi aboti talinga te Rosi na ba talinga na olinga ye pas une non na benga Rosi
ayebi que vous êtes marié vous êtes en couple non ba osula na moto mais si nga na lebi ke oui moto nga benga ba na ko sanga na kinanga alinge te papa na marié na bana na mbali nanga kata moi lelo le soyi ba laisser les mots ezo komara mabe eza biso moto tolérant nga go yepe na iso carré non c'est émission te non ça o ko insister te na osala te mais so mi donner carré non c'est l'émission mais na ba tournage ba film ba tuluka shoto sala on rotungisa nga kaka voilà chaque jour ozomona comme si mi bali on est poto ozomona lelo ba tubele ba nga ba bibisa vie na nga na mama linga za mama na nga lelo to sala les anciens to le cas nana ya mabiso ba rési ayamba biso tout ça les anciens de Tolinga Rosion na pisa idée to sangana na sangisi ba comédien nyose kala mama linga ba mama kambo tout ça les locaux ça na okende papa tout ça les locaux lelo to pese locaux et pas mama linga ce que lelo yonga Rosion na zaki mabe mama linga ngobo ya de na biso mama linga ozana ngate mama linga zana ngai na groupe salongo mama o ki senga na mpia ka mama linga bisa amisa mo ne somela bana savon somela bana secret na bakoko na nga oui aloba ko bakoko nga na mwana mama na okanzala kena ndako na isarazali kiko le ndako sarazali ko balenga ko ba show oui muta show osomona lelo yo musala to ko sala ba nani des carrés yana batu mususu ba sepel tendenga na zo prele izali pambole nzambe c'est de l'air bana biso za kite to ko kuta sidi c'est eko sila oui to sala succès lelo youtube tu as une stratégie ba poste ba piste o nini ke eko sa ke muchopi ngana za ba les amis de Rosie muchopi les amis de Rosie muchopi yana batu batala ba théâtre belé ngam sunga tala na youtube te lelo yo sala ngana tala te mais za mutu sa tali des carrés ya muchopi voilà muchopi na makambo yambaye oyoka parce que bino boyoka mingi ba commentaire mais so zoka commentaire te o amutu te o nyama te o ba nini o ezo passer te ba senga te voilà ozomona le yo yebi na Rosie o makambo tozo yambayo na esa nga bino na leka na tozo sala deuxième version na toi leka je suis artiste ozomona mais ba tu mususu bazo ya ko bebisa biso ba carrière ba debi Rosie za show so nzo tanga bakomba bato mususu esa mabe ya mutu sa lingaka musu mutu wana lera yoki Rosa tanga sepelité mais bino nde ba chroniqueur boyebisa bato wana batikela biso espace porte ouvert Rosie voilà au lobby comment très capital au lobby bosala qui les anciens des groupes Tolingana na kata groupe des anciens Tolingana bozaki combien de personnes nani et tous ces beto plus de 35 à 40 ngam na créa qui fondatrice tous en bata poto ba mama kambo baba mo sepelisi bata poto ba Beldine Singu ba bon so baleka na kata ba leka na bata na bana mama linga bazan kati bana kati ba misuki bazali pete bazali bazaka na kati bazan WhatsApp bana WhatsApp te bazan dehors ba benga kati voilà toujours le aux anciens Toli il y a groupe Toli ya mama linga on peut pas en passer sans poser cette question ba te poser la question ngo ba te bele ba zilango par rapport à ba dire ya frère na yo alobara concernant lobi pe au senga malinga pardon au lela au sama mebele au boyole na mama linga au lobi ngote na télévision mais par contre frère Nayo DiCaprio à chaque fois il y a des différentes émissions elle est là toujours na comme mama linga alobani parce que monga na yamba kala na tolo na si aloba malinga nuire à bibi sa carrière nae anda ko panze soit amoni na tournage azole la zo baluka na mabele aloba luka mona fa ko tabala tia bali aloba lika mona dérange kai ko ka frère no DiCaprio ko ba révélation na télévision concernant maman abimisa na télévision réaction des alani et là on loba na vie o balobaka terme bino mbamba mo mbala la raté mo mbala sozo lela opesa satan à porte ndeko nanga DiCaprio ande konanga na yebi biso to le kan toli mabezali DiCaprio koloba ngate ke na ndako na ye moko famille na ye libota na ye mataka ezanga ezala mais pourquoi ya koleka na TV ya koloba mabe ya mama linga to boyi te ngapi na mabe mama linga pa salanga ngapi na mabe ngapi na sala pe mama linga mabe malinga parce que les époques oui mama linga pa ngana sala mama linga mabe parce que to abatu voilà mais na rôle quand na TV na rôle quand na TV que mama linga pa boya ngapi Rosina jouer na ba film na boya ngote parce que on na boya ba baza ba comédien ba loba mama linga a boya pe Rosina jouer na ye ozomona mais pourquoi ngana loba ngote aza mama na isa mama limbisanga na ka mwana na saki mabe na nzimi mabe na malamu mama limbisanga mama yoki abengi bana te
Rosa esenga bolimbisa na problème te eza bato oyo baosala mabe Ba diaboliser. balongwa mama linga longola bango mais DiCaprio nga nayebi nga atuna DiCaprio aza ndeko na DiCaprio likambo nini DiCaprio esinga o te nga DiCaprio wana mama na yo oleke pa mama na yo malgré ata ya fioti ngoma mutabimisa yo mais ovanda yamena kwa mama linga olia na ndeko mama linga pe asala biso pe na façon que na vraie relation na ye mais ko balukela na mwana na série tournage wana bongo yoka papa na oke malembe yo me te poser une question voilà ozomona ngapi na linga te mama alakela DiCaprio na olinga ngo te parce que DiCaprio pa ndeko na nga mais na sens que DiCaprio so déjà soleil na mama mama senga ki DiCaprio si mama limbisanga mutu loka DiCaprio to nga Rosie Muchupio nga na vanesse mama linga singa pardon na kosi voilà jamais il faut mama linga nga ine mfuna bana mama linga bolimbisi mama limbisanga mama makambo nyoso eleka mama na ka moto na lobaki parce que ba chroniqueur ba journaliste ba lobaki na mama na lobaki mais na mwana yo kasi nga lobaka te na loba pe mama linga makama salanga mama linga pe salanga boya ko jouer na ngai pa major na bomba ngote mama bino jouer na muchupu te muchupu za mwana mabe major ko tia muchupu na film te un succès vous maîtriser succès te blé na longi pa mama mais les major na nga muchupu c'est comme au respecter maman na te esimba te na ça OK mama na makioni mama na ngi lote mama limbisanga mama na leli mama. Mais peut-être bien que la hypocrisie, on dit qu'après on est clair à l'obara. Clair on peut l'écarter. Mais si on a cette émission, l'équipe pendant que maman linga selenga ma bien moi mais maman senga pardon, maman senga maman pardon. Pourquoi l'émission sur la senga na le basson? Qui to retard. Nous avons habité limbisa na pas, ce qui mille fait 100 fois. Peut-être les linges ça c'est là en famille. Oui. Vous avez pas de temps malade. Yo na ko saloma bende ko nangai. Point carré, deux carrés, to bebani. Lekine émission muchupi limbisa na yo ki pe bat ba ebisina ki point carré des carrés sengi bolimbisa akoma na yero ba kana be émission o mo teke to bimisa ko mama linga mabe ya so to zongi pe to bimisa mama linga mabe siko bat ba lo bani ki mama linga za mutia mabe DiCaprio za malam mais DiCaprio peut faire la période to faisait est-ce que na sala mama linga pe mabe ni on a sala mama linga so aboya ngana jouer et surtout ça rétroviseur oui mama linga so na sala ko mabe mama limbisa ngai et là, monsieur Soyanga, le baron, ceux qui nous disons le bâtiment français, ça tout vendre. Mais est-ce que Obi qui DiCaprio na benga DiCaprio kuna sola DiCaprio na yebi omoni DiCaprio ngana yebi tia longwa na toli pa mama linga ezali pa makambo ya espoir DiCaprio zana mwasi alinga na groupe ya mama linga obiso zaki espoir bibi chez espoir voilà babota na petit prince moi na DiCaprio ya mobali babota na espoir zaki artiste mama linga. OK. Bakabwana déjà kala DiCaprio pe ko sa chemene abali mwasi na ye. Makama mama linga de ko loba ngo pexera bolingo na kati ya groupe biso sto yebi consigne mama lobaki. Mais bon le ba sali bolingo wana. Ya bolingo nzambe soka lobike nga na lingana mutu boy. Ata mama linga lobi. Ata mutu lobi. Soki nzambe tabe tozala. Bolingo monsieur comme na rabiso na vie hein. Nzambe lobika bozana mutu wana misu 5 4 3 ans. 4 ans bozana été aux gens ba leur bala yo et ça ndame pourquoi ça lengo non ceux dans zone me bali miso bat babanda na bango a diverger et ya pour moi miso banda na ye mais yo tem to balier voilà les alara ngape me bali miso ngana banda na ye mais il était balinga mais à bali moi je a voyager passer ma camion ça na camion na vie na miso photo tiaka virgule non point effectivement c'est très capital les commentaires DiCaprio les kambu oyo suka so tia point pa mama linga yimo ko mikanga mama linga za mama voilà. Comme si ba mama Chako ba mama Bipendo ba mama Pembele ba mama Boka ba mama tout ba mama Nzita c'est que le peut or le mama bien ba mama Nzita ba mama Bipendo ba mama Chako Maman atazu aluma be il faut bomba mabe ya mama oui voilà bomba mabe ya mama il faut bomba yango ngana iba na desa batu mama pasala nga mabe na mama botinga José Makese mama chérie j'aime beaucoup na linga mama nga j'aime beaucoup na papa nga wili ngenda papa nga taselinga mabe et papa nga linga nga ta lobisa nga te mais non le banya sauté na bomba mama nga bomba mobalo botina okubomba. Mais là dozo bimisa ba o mama linga kaka a chef émission so batuni mama linga ngeza ba émission so salanga ba so ba biki na zaki pa mama linga na longa pa mama linga pe brisque ba bazana besoin parce que batu mitema mabe ba sala ki ke ba kabulanga na mama linga ba ninga na musala ya groupe na mama pe benga na bango bana
non tanga kombote ba sala sous musala on tanga batika bon théâtre batika mama bengana ba na mo pe elo na mo ineti na ba na ko forcer mama ba bengana e bango amoni ke bato bo ki ma pe rebo pe sa be mo tournage te bo pe sa be mo keske bo tchaki solution bo kabelinga mo chop bo kende mo chop ba sala nini Sarah Nditi sa alinga Sarah yebi yango ba pe sa mbongo te lo nyonso te be ko kabula mama linga mama mwana e mo chopi Baka rabi pa avant ki songi so bane lote. Ba pe ne lote lamba te lote. Meta mu chopio. Aya ndaka libala meta nga zo la fashion. Voilà. On la ta kitoko na bien. Na sala makamna nga bien na za l'aise. Ba katia no linga mobali ya koko akanganga. Na linga mobali mo ya jeune. Mobali na nganja mapambola ke voyager akena ni asambi na musani azana ya à l'aise. Azana à l'aise. Yo yibi mbele. Tonton Christian bonjour. To fana na ndo pango moko no. Les gars, on le bela côté. Maman nangai ndeko na poto wana za na Canada comme le code Eric Kabongo. Eric Kabongo, là je vois quand je vois Eric Kabongo, je vois ma maman chérie. Hein? Moi c'est pembe. Moi c'est taille. Moi c'est mbiji. Maman na Sarah non? Maman na Sarah et Sarah, maman Jojo. Maman Jojo nani? Jojo Lupetu. Ma Jojo, moi si un tal, moi c'est taille, moi c'est mbiji. Babi, moninga ya Maisha, Ange Maisha. Hein? Na raisonné hein? Bazé. Le wana hein? Fatigué la vie ne le prend. Voilà maman les cas déjà. Voilà. Maman les cas c'est ma nostalgie famille. Tout le côté télévision des aides à plaisir. Parce que quand tu vas na TV, peut-être tu vas na peut-être caméra courte ninga. Tu vas na yo na ke tournage ma Jojo Lambi atikelinga biloko to na pesi mbo ma Jojo Lambelinga. Ma Jojo tunambali na to bunda nyos. Ma Jojo bikozi. Ah. TV. Toti musika. Toti musika et le obeti comme major Zolo Zolo. À l'époque tant que obeti major Zolo tout monde bile be na succès kuna. Bile be kanga ki na pas major Zolo Zolo mutu so les capete. Soneti mutu so ayi bo na pesa espace te. Na pesa espace na tout le monde parce que espace parce que espace na tout le monde parce que ngai na ko kuta batu na kati ya major. Ngape Rosina ye bato ba ina sima fu ngape na yemba bango ngai na yemba bango facilement comme ba ngape ba yemba facilement nga mutu mo boyanga te tilelo na théâtre ata mutu so boyanga na course mais na scène oyibi guerrieuse combattante na bunda lo ko ba combattant so poto hein voilà vous comprendre muto ebi ja muchopi muto ba ki ayibi ngati aibi ko jina ngata kosi nana ba faso ba je ki songi ndumba loyenge naza nango na moi pasteur pe naza moi c'est sérieux pe naza moi c'est le kuta naza tous les rôles na variana tout comme si la bisal SB Pomba scène SB nana Belvi Kandi hein voilà tant que tangi combat Belvi Kandi ils ont singa moment na kala na zonga kana se référer à kala pendant la question il y a na bosso tant tout monde à l'époque ba major zo tout monde yo tout monde na Belvi Kandi tout monde ba orgazi vous savez moi staff manka comment il fait tant Belvi ça les sites na ye vous savez qui moment vous qui absent na groupe na Belvi TV vous ont ga Nicolo c'était quoi vous avez oui ezaka bongo to beba na te elle kwanga so na kili bala na ngana me camarade te OK camarade Paul Lucas na pe chemin na ye OK Belvi pe la seli chemin na ye ai pe évolution mo chopité OK c'est mon chopi mbalo azana ye Christian c'est bazara moi moto moi bazua moi nini boy moi mavongisi le bango papa na biso dadi na évoluer na ba déco tout ça na bango Belvi pe et nani pe organiser pe libale ye akei organiser déjà na boka ni Belvi azana organiser en Suisse ma copine Orgazine Natacha moi si ya pembe cameraman kolemba biso te ko sekate ko baete na loba mingi voilà on comprend Orgazine en Suisse Belvi a évolué na Belvi Kandi Belvi TV a évolué na Kandi Star nzamba pambolinga pe Rosina par nanga nzamba pambolinga ipe mobile na boti na ipe mais mobile nanga azosala e ngape na hotel ka mobile te mbonga mobile ezaya mobile ate ezaya ngami ezaya mobile lelo mobile nanga akufeli papa akufeli mama plutôt ana droit bimisa mo nyonso po kunda mama na ye mais ngape na mama nanga pa za kina na baleki na ngape na bana nga batailaka vous comprendre lelo mobile nanga kopesa nga mbongo zimbonga salaire yango gérer mais ngai pe fona za na mbongo na okina ko sombe loko na nga ndenge na lingi mais tele Belvi zo évoluer ne loko na ye
auta biso te ngaso na sala na fungola ndisi ndento na village ya Ilekechu awa Ilekechu ko tuna teke de karena sandeni no ausala elingi Belleville akendaki na groupe ya président Elombe na groupe Simba akutani na libota na ye ba Marina Laba akutani na bandeko na biso ba Liza Diasu akutani na ba Popé Jérémy Chabani akutani na ba Deborah akovolé na ba akutana chaque jour voilà biso to comme na moins distance fraternité peso cool chaque jour bodo partager ba verre ba papa alema bana akutana ba Sila akutani na ba Exil Peshanga mo pêche ndenge nga tozalaki na ndenge toza différent eza ndenge moko te oyo eza ya YouTube eza CDT tobosana yango te tolobaka mabe te nga mpe mochopi na te kobota na vandaki mobali mpe ayaki na famille na telaki na évolue na mobali nanga ata alinga mosala kome na vanda le mobali nanga birozi sala mosala na yo mutu mais to respectane kaka ba consigne mosala na biso ba pel pe mingi pete et surtout ba poto na ba benga iso connexion pour les te ba na kanga te mobali nanga bikena c'est que ba consigne ba na ba lia te beta na butu ko ba wera ba mapata non nga mbali so abenga na butu allo oui eza nani eza kingani ya benga lobi na tongo na lali na ndeko na mobile alali na ndeko na mobile alali na bana ko oui je suis occupé effectivement je suis eza moto mususu ba insistance ka ba 0 heure 1 heure 2 heures na tshaka vibraire ato bengi na téléphone eza na charge nga alali na mobile nanga na linga pe na blessing mobile nanga te parce que ça moto ankoba te parce que yé pe na poto ana mwasi na ye parce que bato belé na poto mususu omona aza pe marié mais mwasi mususu asala pe na poto ba mususu asala na butu ma profiter a okosa yo ko na processus de divorce nga na le en vérité benga allo oui Rosier aboni oza bien boni bana babandaka na bana po bayeba so bota to bota te bana ba bien bon papa za bien akende ko mosala ngapi na obonga mana kende mosala papa za bien aza bien o aza mukolo comprendre que aza occupé mais Rosier na moni analinga ka na occupé na ko sa mosala mibale te parce que linganga ko donner tanga charge na coordonner chaîne na yo ke na linga yo parce que là no linga no liambo no sa les suma pa nzambe so mbongo yo pesinga ya problème na ke pesa ngo din 1/10 na église et c'est ndambo pambolanga te voilà na vana mobile na ngai conseil ba mikolo ba pesa ngai vana mobile na passe na bisengo bola la mbetu moko vous allez bien madame na liambonga fanatique na liambonga moto aboki na pesi mbonga apesi mbonga na ya libanga na bwaki na lali na mbali na ngapenta mbayo pambole na liambonga na osaki nduma na ndako ya libala ata ba biso ba ki Rosi babali yote oui na mobile na nga boya basi nyoso atikala na nga akanga misu alobaki moi voiture mbali na nga yo yepi yo kuta mbali na nga voiture bo pesa mbote ngaka moi sika ngom na mata so nga na mati yango apanga bande ko na au sati mto considérer yo au considérer yo vraiment makati ko na lukani mutapoto so ye siki na bora na yo opesa ngambo nga na boaki yo pesa ngambo sikon izana na place na ngai na obota ba na ngai na fana na batapoto mpe na bota na ngapi na bangote ayeka katiki ngai bongo a mi protéger ake poto a obota nga na vandi HP zo pousa mais na ta na li na bana succession na zaki ti lelo ya bona komi na 4 bana 5 bana e bandi kona biso bele na théâtre ba boti te pour ni ba conséquences ya basa mi bana poto ba kosibi mingi mais lo nga komi na ngwa de bana ngai Lionel Sebe Mayembo na Chris Sebe ndo ya mibali na boti mibali na ese ndeme ko pesa na mbasi te pa moi ça na caractère na ngamo na miko mama ya pesa ngamo bali bana ngambali ba lamba wala ba uza banuku ba lamba ba sala nyoso pe bana nga na ozanga mko nzambe kalima bekaliwa nzambe ko pambola nga bana ba uzo basi malamu ba pambo wala kadizanga mama nyoso baza bana malamu en plus ba jour ya libala na ye yo moko memieti na epa ya bugumestre pesa na loboko ya mwana na basinga mo pe témoin na bana nga voilà oye siko na kati ya YouTube dis-nous impression au monde au monde YouTube na c'est déjà différent to pe avantage za na niveau ni ya YouTube to CD avantage ya YouTube est différent parce que mon taza téléphone ba mo pour abeti et surtout ça la mais na CD faut ba copier ba sala et bimaka et toi ba un mois ba 2 mois différence wana eza makasi et mais surtout ko ça ka lelo
lobi na tongo boboki to sali na tongo na poka boboki avantage ezape na bato belé musu bazu ba chance bato bayeba bono ba selete bano tuma bakali mais na YouTube eza porte ouverte et ça est bon et ça biso lelo mushopi soit sur scène ngo ça dio na nani ngai dio na lingaka na bato nyonso dio na bato nyonso parce que moni Jérémy Chabani na sala biso mona ina yamba ki ya benanga songa na dio na mushopi na 60 na komi voilà na ebisa yo Jérémy Chabani ma belle vie et qui na to belle vie tournage mama kanzi chega bengi ngai belle vie benga na retard bon mo balaki yo to respectaka moto so abengi liboso belle vie kanzi zanda kuna na boité belle film te bimisinga atana ba film ebele te mais ba film on a joué comme ba tableau tala ko incarner rôle ko jouer le ko za naturel na nzoto et quand tu ba ko mo banga mchupu za songa solo et mchupu wa songi na so incarner ngo ndenge bosenginga mchupu oluba boy na baki son bilingue moto atali na ndeko tuki bamso bisinga mnanga rozulu ngolinga ba stress ngai selani abnanga non oluba likamu niveau betara miso mango sala au moins nakana na zena on a pas mis na zena silinga na komi concentrer na landa yo osomona Belleville raiba ki ko tsanga ina Jérémy ezaki pambate Jérémy l'homme de évangile akuté na Rosie Muchopi soldat alimba ko dobate to sali dio là to abino dio non na Belleville et dio non na Jérémy non impeccable ya péquete impeccable nandinga mokiete c'est ça yaya ezaka musala ça répète à l'aise aux adieux ana c'est non na ndio na Jérémy na sata kitoko nikolo pe na shege tenga na epikos kitoko na jouer pe na leki na ngai exaucé kiala kalunga kitoko nana batunyoso na chwa mais elo mo ba mo na ozone style ya Mimi Kabongo andi ko na oza style pourquoi ngale na banene na YouTube mi pasa yake na oza style ndé bandi ko otala ngale muchuba banene na YouTube major fulinga na CD et major la fulinga na CD mimi pasa na ndenge na ngapi na zena 6 na ndenge nanga siko mimi pasa na ba show ya kala azena ba show na kala bazeki na ba mode bazena ba duche na écrit ya lemba ngane écrit bana KV et pas major na maringa mimi azali ngamuchuba na azali ndeko na biso sila bekam azali siko YouTube nde mutamta jouer mimi a joué trop ngana kokana mimi te mimi pa kokana mchupi te j'ai ya mimi ya ndemo na mchupi te j'ai ya sila ezande mo na mchupi te ezande mo na mimi te ezande ka ba mo na show ba sa show ya on le bla mebe exaucé papa mon rabina ngai biso bata mino ko atanga pe mchupi atanga ba mimi ka bon atanga bino boza so bosanga bosa bo muto na le meilleur na e apesi bato ba bango te si batie mimi batie mchupi batie sila batie papa mon ko exaucé batie Jérémy batie Deko batie Lava batie Kalunga batie Moseka to sali bombe so bon ngo pe elembisa mama ko ba fan le ba moni ba jena biso linga to bimisema ile nyonso le to bimisema ile nyonso elembisa so ba moni biso be il faut to za éparpiller ba senga biso voilà ba senga biso le ba jouer na Jérémy et puis ça jouer na Mimi to jouer na Sila to jouer na nani na exaucé to jouer na Kalunga to jouer na Teresa to jouer na yango ne pesa lengi biso nyonso ba biso mamako mais to mis ba secret yango na Léopard na biso ba joueur ata bo senga chila biso bobo ngenda ibenge autia muto aomona voilà akobomba bobo akovanda na ba batbo ka muto me swabnele botia bobo mamako e pate e biso zali ngani na zabongo mimi ayebi muchopi bien ayebi pe niveau de travail muchopi bobo solo la bino tout cela bien ayebi ja muchopi bi ke muchopi muchopi wa somo tout ça film on Batista ngai mimi ah oui bokanga maputa boy to kanga maputa bizaila basi pas Batista président nga Batista fiston Batista Nzuki okota kuna na kupango te nazaka benga nga kaka ah ojua no kaka ojua na mona figure star ngana na groupe Salongo OK na groupe Salongo mais à part banzonzini nyonso bazo combien de temps déjà na théâtre en Chopin 2006 à 2020 calculé na umeli na musala o nasa ba fai na nga liboke na bat balinga nga papa na liboke na bat balinga nga to mélange ba tout te to pesa ba polémique te sara mabe
moto alingaka ndeko oyo alingaka mochopi fanatique nde aza kwa mwasi ndumba alingaka mochopi mochopi soki amoni sila sila nanga amoni joli walelo fanatique il faut kotalaka biso babato tosala mosala tolandaka sentiment ya fanatique te totika fanatique nde azalaka na sentiment ngai fanatique soki totali commentaire yo moi ngai répondre na bacommentaire te tukaka na répondre te na tia j'aime te babundana nango kaka bongo nde baoyeba ka fanatique afingi ngai asengi nimao na ngai abengi ngai tindeli ngambo siko na ofinga ye na oyi na ye pourquoi malamu bango nyonso natia bango à la collade à la collade depuis bandi ya filme so bandi okoti na monde ya YouTube so komi ba filme na yo moko vous avez capable ya ko se rassembler ba texte o ba tapoto ba sengaka na komi ba filme na filme na mususu na ya Jodette Waikwa mama chérie moi c'est toko na micho moto lito inika Roger Mochopi Jodette Waikwa TV mama chérie je t'aime na filme yo tapesa nga filme na komi yango c'est mettre au banda na tourner et pas le première dame merveille mabika première dame PDM film ekotana lokole seti pa Johnson Mouya ana Johnson Mouya papa na mikolo pe eti alingi Mochopi nazana Daliana Bope Daliana Bope nazana Nathalie Kalaba ya papa na biso Pepe Mandafu na MP 243 bato OK babu na Rosie ba film na biso o sentir nga força te na força nature te soko na Rosie na peso film nga o coordonner le ngango o landela film na bite na coordonner chaîne o landela nga film na nga rassembler nga ba bitu wana na o peso mbongo cameraman azali to yozo cameraman na sala pourquoi pas na boya na sala mais ce moto le na Rosie ndes na Keren News Rosie ozaka uniquement au tourner ba film mais ba ba sala ba mamba théâtre bazali na sawana na boya te on mélange à théâtre et nanda kuno comment na meza kitoko na kitoko papa Christian a compliqué papa Christian ke musala ngaki musala naza na bonne naza na petite sœur na mito na lika papa Christian ananda naza kitoko bakingi la bana na tuna chaque jour te lobaka mikoloni na tuna na moto nango chaque jour parce que YouTube est aussi na tuna chaque jour na comme na gêné nango papa nanga ya nanga Omar Kabongo abina Fleur bangu Rosie to miko koma yo comité semaine toza plein ozomona mais plein ngo ya musala ya mbongo ya makasa te ya mbongo na so ba pesinga ekesunga nga pe na sali pe musala nanga na melagenda kunanga kitoko dès le dimanche tongo talamu kitoke église en famille na ngam na lamba na dimanche lundi bon oya a continuer mokolo na tourner tenga mona landela musala ndako nanga so na landela to ngoka ki Rosie Rosie ngo kati mobala ngo zwa ki ye ba osama walibala bakaboneti mais to ça to mena mobile nanga tito bota bana 10 ans mobile nanga donc 10 ans kutu 10 ans oh to vandi 15 ans 5 ans oh likolo bato poto ba mbrier mobile nanga tout ça la boy mais avant dit ce que zaki mabe nanga na vanda te liba les aka poto te zangola te les Afrique te les Amérique te liba les a partout ici que pe ça mena au vandi c'est ça voilà comment tu as déjà en chrétien autre ça il a Rosie Mochopi dernier message ne vous anime passage ne va retenir nini les locaux les qu'on a exact na kata exemple TV dernier mot nangai parce que na oyaka na bandaki na ye moko les leaders mokolo exemple TV Barezi le pe na juyo pe décarré na oyisa kana bato bapesanga confiance to yoka te Rosa zaka chaud boyebi Rosa chaud azaka toujours simple et non papa Freddy Mayala Titi Kamboulou bientôt la célibat ikukuya Rosie aza chaud mais chaud nanga pesa bato musu bango profiter nango bapesanga imbécilité bazongisanga mabe bo raisonna kabolamu pe msu ya Rosie bolamu ele kaka mabe za mkie ngaza reconnaissant bato basalanga bolamu atana ke nazongaka mais bino pete bokibo zonga et ça le bien on moni bozabo tozabo c'est tozabo équipe bo dislike yo pe yo de nga bi nga tina ndinga bo kita tozabo po to mata moni Rosie aza moto alobaka décarré ba osanga mabisika na zana ndako wana ozapi na courage otala pe makamna ngate makamna osa kuna te ata Rosie azate mais si Rosie azaka kitoko
Eh, bozana courage au sala. Yo na singa kana batu, bopesa Rosie confiance. Rosie akala, so Rosie ya Rosie akala, Rosie ya lelo te. Rosie ya lelo osa mama minene. Lelo na osalo mabe na bana nga. Kwela kila bana nga esimba te. Bato nyos bana ba chaîne parce que na batu so Rosie na dans chaîne o landila nga film na ba gag. Au sein des points d'émission, au pesa batu boya. Batu bo se be mission baza. Na pesa bino batu. Ba film à théâtre ngamo na zana nana batu belé équipe ya combien to ça le tournage les ketchu ba comédie basé belé ka batu na to sala bango to sali na bango yo mati mbongo na okaka to sala boza bo pesa biso chance bo ina biso te bo linga biso to sala même sala kitoko batu ba pesa ngamba mbongo na bango na osala mo sala ba osepela lelo comment au pessimbo no poni ata 5 ngapi na bakisi batu na ngasi message na naif sabino yangwana bolinga Rosie bopesa Rosie chance na zapo na bino bato basali ba chaîne ba mati babandeka na 0 bakomi na 1 ti bakomi monétiser bakomi na ba kilo bopesa Rosie chance bopesa nga chance ponga pe na zo chance pe na zo pe temps na fond la pe chaîne na ngabuya ti voilà tout en a partie moi na émission biso ezalaka oui, c'est biso, ouais, colonie Rosie. Ngai naza musakata, etaka Rosie, comme nanga ungenda bongese. Naza musakata. Na ungenda bongese Rosine, l'autre m'a dit muchupi soda, abanga ekumbate. Siko ota la caméra. Siko yo, ota la caméra, oui, c'est biso moi partie moi phrase moko kana mnombo na bino, au traduit biso na lingala. Wasko obominga. Atambote. Naebi munoramboka te. Ok. Maman nanga a muyombe 100% muyombe papa nanga aza musakata naza muyombe musakata mais naibi mukola naibi na mboka te ata mboka ya kuti ya papa to ya mama naibi kaka moyene kubina dansi ya mboka bongo n'importe quoi nazoba mbote yebi bete naibi te bakoluba na koyoka nekoluba na kokati ata mbote siko kote mama biso ko na biso andoko be andolo be kiozi ona kimalili afioti abwe okay abwe seke mbote mafioti no kimabe mali ko na biso mo siko kote mama biso me kote mama biso sote ninga biloko basaka te baliaka ndina koloba me mbote na ibite toliaka bakoba toliaka bamisa mai toliaka makemba tolinga biloko alituma okay bambote na yo na numéro ya téléphone bato bazio le na kata exemple de télévision bambote nanga vraiment na bato balinga Rosie Muchopi na pesi na mbote na yuyu manzambi motema ya maestro mayembo na kajata ya Canada na Toronto le silence d'or papa nanga Anaclé Kodia motema mama Leontine Kodia bientôt là tout sepela papa aboti Rosie Muchopi Willy Ungenda papa courage na bike toi matanga courage na kati ya Paris famille Ungenda mobimba Beldine Sengo motema Franki Ikongo mi ya pepera c'est bientôt là célébrer zo kwea tous en kati ya King doza déjà na King motema champion d'achat na bossa de Marceline Kigoma ya papa Roger Doumi Mika Zadi na bossa te champagne bianga kama nanga me condoléances et kubungisa mo papa na kati ya Paris Violette Dinganga kana sucre Violette Dinganga kana sucre ya yo angwana na bossa te Nana Jezabel Bilad na peso bambote batnyos belinga Rosie Muchopi na pesi numéro nanga plus 243 89 98 95 542 plus 243 89 98 95 542 exemple TV mobimba na yo cameraman na biso na mokolo Shell ba rési na pesi yo vraiment bambote mon pote wana kamane biso tika biso ba comédien te atika biso ta mukite famille nanga mobimba tout ça matanga mes condoléances na famille mbali nanga etubungisa bongo mama na ye na osa musala parce que za musala ya kwa bitumba osimba ka munduki abungisa mama na ye na pesi ye mes condoléances mbali nanga papa ba na ngai mes condoléances nanga mo na famille nanga famille Alanga Vicky Alanga Fifi Alanga SP Alanga bango nyonso na pesi bino ba mes condoléances na famille Ungenda mobimba na pesi bango mes condoléances na bungisa papa leki nanga propre leka papa nanga na bungisa ki bongo mama bokilo nanga mama mobile nanga propre naza toujours na kati na matanga
na matanga mais ya musala na funa sala parce que bat ba olandanga esenga kaka ifo nazala mwa mokie pona yamba ba famille wana na pesi mbote na Titi Kambulu na Zirike bientôt la célibat ezokwea papa na ngai Freddy Mayala na pesi bambote na mama Keren Mayala batu nyonso FKB Mbunda na pesi bambote na Paris batu batika karosité na bo Saint Eric mwasi ya pembe motema ya de Chris Mila na pesi mbote Jodette Wayikwa CV na pesi première dame babi PDM babi PDM na pesi bambote na linga bino vraiment mingi bisous bye. Voilà, bisous bye, ça n'est fini pour aujourd'hui. C'était là votre humble serviteur Décarré Bachi à Mobala Sango. Toujours je suis de vous savoir, je dis un grand merci à tout le monde qui a regardé cette vidéo. Abonnez-vous massivement, likez nos vidéos, laissez vos commentaires, ça me fait énormément plaisir. D'ici là, portez-vous bien et bon suite de programme sur nos antennes de Exemple TV. Au revoir. Bazako binela bango, bazako kumisa bango, yango ngana poni na yembeli mokeli na ngaye, uya sala ya minene na bomoi na ngati kisanga mabe, ashanja bomoi na ngalolenge ya kozala nga sae, abongola bomoi na nga, oh yeso yoe. Atamasomo na ngai komi lokola ngola Zambe na bomboye Yondo limisaka nga Pe yo petolaka ngai Tina nini natika nzela na yo Nakolanda se yo Inosuka ya bomoi nanga Sunga bomoi nanga yawe Tambosanga na nzela ya nsemo Yo na papa bozali moko salete yo na ngai tokoma moko nazala mokanda yokoma makomi na luyembo na nga bato basuwa bomo nga biloko yo nde mungwa yopesanga saveur yo osiyanga rivière papa inondenga aikoni yo moto papa pelisanga ozamai neve na pusa papa sulajenga mwana mpate aleluya nzambe na pomo
toi, Seigneur. Ngai na ye kotombola kiti ya bokonzi ye, ngai na ye kotombola trone na lola ye, rabi ye lipasa na nkembo ye, ata makasi esili ye. Papa yo nde opesaka nga makasi, ngai nasala na kati nelanga na yo we, yo nde opesaka nga bilei ya molimo kolo e, ya mosunyeza ya pamba e, ya molimo yango babengi liloba na yo shila e. Bomikitisa lelo yo nzamba tombola bino, yawe na bala ya maye lipata na nkembo e, rabi e. Nzeta mobeseka ukakate, elike ya basantu kolo e. Oh, Sunga Africa Food, Papa Moko. Ah, Sungako, Pasteur Simon IPPDA. Ah, Sunga, Fernanga, Nathalie. Ah, na ye kotombola, Trombe na kit na bokonzi. Aujourd'hui, je me suis décidé de t'obéir chaque jour de ma vie. Aujourd'hui, je me suis décidé de te suivre, te donner toute ma vie. Oh, donner toute ma vie, te donner toute ma vie. Toute ma vie, oh oui, toute ma vie, toute ma vie, je te donne toute ma vie, Jésus comme ami, oh.
vivre qui deviendra une source de vie. Cette nouvelle qualité de vie imprégnée de l'amour de Dieu est pour toujours. C'est pourquoi je vous invite à donner votre vie à Jésus. En ces temps troublants, Jésus est la seule solution qu'il vous faut. Accepte Jésus dans ta vie et tu auras l'assurance pour le lendemain. Prie avec moi maintenant. Comme une offrande de bonne odeur, je te donne ma vie. Que ma vie soit pour toi. Je réalise. Exemple TV Kitoko, rien à dire. Abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou bolinga nada, encore commis à 100 périques boy. Faut vous s'abonner. Vous s'abonner à Exemple TV. Ça Exemple TV. Bibo s'abonner belé la chaîne YouTube. Exemple TV Kitoko, rien à dire. Yaya, Toyoka comme exemple à suivre, cette fois-ci Exemple TV. Si on voyait exemplaire en autres, non, il y a s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV Kitoko, rien à dire.